Kolamuka ezalaka grâce oyo Nkolo Nzambe apesaka biso bana na ye mais kozaba information sur et à temps réel ezali devoir au monde école azala ngo pe yango ne salaka différence entre biso monde école na ba magazine ebele oyo tonisami à la ville province ya Kinshasa mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout au bozala mokili ya kada confiance et fidélité au bopesaka biso. Tika de fond la édition de Mokolo Poboye Baké, le numéro 20, Mwanamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, Akitaki na Nord Pessid Ubagi, na cadre de la campagne électorale de la population Kuna Bayambaki avec impact et idéologie, Wilfried Samba Azalé Kuna la compte Yambonda Ekolo. Na cadre, il y a tourné la campagne électorale pour la présidentielle, il y a décembre de Congo, Bondi Melangaïke, Mwanamboka Félix Tshisekedi Akitaki avec impact na idéologie mingi mingi kuna la province ya Grand Équateur pe na aéroport boye bakeba mbaki kitoko la population ya Guadeloupe oyo bautaki na bakatra coin kakapo la kopesa esengo bondi melangaike nyonso esalemaki la présence ya VPM ya défense Mwanamboka Jean-Pierre Bemba la gouverneur province Mwanamboka Malou Mobutu la président assemblée provinciale na ba notable numéro 20 ba présidentielle en 2023 Mwanamboka Félix Tshisekedi azalaki obligé ya kotambola depa et la première dame Maman Denise Nyakero plus ou moins des kilomètres ya kotambola boye ba que le président de la République et la première dame bakendaki ti na terrain collège présidentiel et sika asaki mo bangé la meeting devant population le chef de l'État a sali promesse la population ya no ubangike soki kaka azongi lisusu président de la République Maréchal Mobutu. Totamboli na famille na ye bazaga wana kosenga na bino na suka kopesa bango mbote ngai nalingi nalaka bino ke kasi nazwaka mokano wana depuis 2018 tozongisa nzoto na ye awa na mabele ya bakoko na ye wana ekosenga kaka famille na ye soki bapesi ndingisa ngai naza na problème te azalaki mokonzi ya mboka oyo esengeli tolela ye na honneur okozongisa ndoto na ye awa nasengi bino boteleme bino banzo moto na mokanda na ye ya vote okende kotia biletin na bino eske boyebi numero oyo bokopona numéro combien? Kolongwana ekuna bondi melangaike akotaki na ville ya Kemena et surtout que population bazaki ebele avec impact pe idéologie kaka pona koyamba numéro 20 ya présidentielle ya décembre 2023 kokita akitaki na avion bondi melangaike ayamamba kitoko na ba autorité oyo bazalaki wana na meeting na ye apesaki bilan na ye la population ndenge makambo nyonso euti kosalema tozala biso banso elongo moko po totonga mboka na biso elongo programme mosusu tosali uta totie lingoma na biso ya union sacrée ezali programme oyo tobengi ya 145 asengi na population ya Sidi Ubangi bavote ye na numéro 20 ezali kitoko pe rendez-vous entre ebike ekozanga le 20 décembre 2023 po nyonso emona na kitoko pe mona kitoko ebetama yango tobetisika kambunda soki oza besoin basala vraiment reportage ya kitoko ya ba mariage ya ba anniversaire to même la campagne électorale oyo pesa confiance na mbonda école agence po eza vraiment ba professionnel ya média pe basaka musala oyo okozwa ba résultat moko ya kitoko Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Lancement la campagne électorale mingi ya député national et provincial ya Tchangu, Manamoka Insino Kabamba numéro 227 P, Mama Calvini Onyumbe numéro 144 ya Kimbaseke, et Salemaki avec impact na idéologie kuna na terrain Siwambaza, Wilfried Samba, na Manamoka écrit Matita Bazale kuna, na compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Ndekolanga ya Congo tango ozali kolela pongi ozali kozela parti politique et bimisela mongo pour préparer ma campagne na yo yebake mwana mboka Insino Kabamba les samouraïs du changement papa Asibi Tchango mobimba po ba pesa comme papa Tchangu candidat député national numéro 227 elongo na mama Calvini Onyumbe numéro 144 ya ba provincial ya Kimbaseke boye ba ke ba pesa comme mama Kimbaseke balasaki officiellement campagne na bango avec impact na idéologie babandaki na carnaval oyo balongwaki depa kolongwa siège national ya fondation de rebâtisseur masina na Matakumu ti kokoma na terrain Siwambanza esika population oyo bozali komona batondolaki meke ya district ya Tchango po bautaki na kati ya kwa kolobake Masina, Kimbaseke, Maluku, Nsele, Njili bayaki kaka na idéologie boko ya ko participer dans lancement officiel ya campagne ya mwana mboka Insino Kabamba numéro 227 baki selaye les samouraïs du changement papa Tchangu po azali le seul leader oyo akaki Tchango mobimba pe ya mama Calvini Onyumbe provincial ya Kimbaseke numéro 144 tala ebele batu oyo bino moko boyoka discours nini oyo mwana mboka Insino Kabamba elongo na mama Calvini Onyumbe ndenge nini babetsaki mbonda sangwema sangwema nana yo nanga ezali kama mabele mwana Tchangu akoli awa atandi awa na silisi na selu bebi selu bana ekumba bazali awa bana kipanzi bazali awa bana sali bazali awa yoko yao tango za mwana watu na mawa wana na susi ndenge balobaka mwana atikaka epa na bango te ata abimi abosanaka mabele te tobimaki libanda mboka tobundi tozongi nzambe akomi kopesa mwa bamoya moke tolobi te moya oyo tokoki kolia yango biso moko te il faut tokabola yango na bana ya mabele yango tozongaki tobandi kotala baproblème biso tobandi makambo oyo il y a déjà une année passée baoyo bazoya mpona baélection toyebi bango après une année tosali baréalisation lokola toexista déjà il y a 10 ans
eza na bafondation ebeti ba 5 ans depuis bazwa pouvoir basala makambo ifo kosala te mayele ngai nalobaka tous les jours awa bozala mayele na mikolo oyo bapolo na ba 2000 francs ezocircule balobi ke mwana changu atekaka voi na ye kaka na 2000 francs ya pamba. Cette fois-ci tolakisa bango ke tour oyo tokoteka bavoi te mais tokopesa nde na utile. Très bien. Bondimela ngai ke ezalaki suka na ambiance po population ya Tsango balobi bayebika numéro moko numéro 227 ainsi le Kabamba pe numéro 144 la commune Kimbaseke Mama Calvini Onyumbe parce que bangonde bavandisa masolo mingi à travers fondation de rebâtisseur oyo et format batu ya ndenge na ndenge kaka ndenge ozali komona batu oyo kolia komela nyonso ezalaki na pointe po kopesa bango esengo e surtout ke wana penza eza mabele na bango biso pe monda ekolo en tout cas tofuli bango mokako swa e surtout ke bana esangu bana Kimbaseke balobi bango moke batili bango déjà bakende ko représenter bango déjà na ba hémicycle po nyonso ya esangu na Kimbaseke ekoma matérialiser yango tebetisi kaka mbonda CRD parti cher ya mwana mboka Christophe Mboso asangisaki population ebele mingi kuna na foi intention de Kinshasa pour la représenter bango ba candidat ya nyonso surtout et surtout que ezaki esere komona présence remarquable ya mama Doside Njitobe o azali candidate à député national ya Moamba numéro 213. Ndeko na ngai moto akosabilote chaque parti politique bakomi komilengela de manière que ba élection au 20 décembre eleka kitoko tala ebela batu oyo bozali komona bokotulanga tozali wapi awa boyebaki tozali na terrain ya foire internationale de Kinshasa mingi fiki na mokuse po yango nde esangisaki CRD parti cher ya mwana mboka Christophe Mboso oyo ezalaki journée moko pona ye a présenté ba candidat ya nyonso surtout oyo ba postuler na ba élection ya ba décembre 2023 boyebake na ebele ba candidat oyo bozali komona ezali awa na ba législative nationale provinciale pe ba conseillers communaux nyonso oyo bazali ya CRD yango esalaki ke mwana mboka Christophe Mboso a présenté bango avec idéologie de sa population que ba voter bango massivement po ba pesa deuxième mandat lisusu na mwana mboka Félix Tshisekedi oyo azali candidat commun union sacrée mais esengo ezalaki ke tomonaki présence remarquable ya la grande dame Mama Doside Njitobe maman sociale oyo azali candidate député national ya Moamba numéro 213 po yepe asalaki mobange la sensibilisation ya ba base na ye oyo balaki ko compléter effectif wana de manière que journée wana eleka kitoko tellement que azali mama moko social oyo asala bakaba minende ya nkamwa mingi bana Moamba bayebi en tout cas biso monda ekolo tokosenga boyeba ke Moamba bozali kala candidat moko mama Doside Njitobe tala ye wana pembeni ya Christophe Mboso ndenge nini azali kokumbela masolo avec impact na idéologie et surtout que objectif ezali ya kopesa deuxième mandat na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo po nyonso ya Congo etambwisa bakitoko yango biso pe monda ekolo en tout cas tofuli mama Doside Njitobe mokako swape tosengi bana Moamba boyebake numéro 213 nde ezali numéro sacré oyo esengeli botambola nango mpona lokumu ya Moamba yango tobetisi kaka mbonda Collège des Sœurs de Marie et Jésus basaki mo banga na journée culturelle ezaki couplé na anniversaire promoteur na bango binomo bona na ba détail élément on des agula parce que Wilfried Samba Zale kuna na compte ya Mbonda École magazine d'actualité. Ndeko yanga ya Congo bondi melanga ike mo banga la journée culturelle pe
et sangana kina anniversaire ya promoteur ya collège des sœurs de Marie et Jésus o eselema ki mokola samedi le 25 novembre mingi kuna na bumbu na école na bango ele kala ki kitoko kaka ndenge bozali komona ebele ya population oyo ba élève ba sangana ki pona ko sepela la journée culturelle oyo kitoko oyo école na bango ebongisaki oyo ba ke ele kala kitoko po ba poème eselema ki ba danse ba défilé même ba ballet culturel ele kala kitoko avec impact na idéologie et surtout que ba comédien pe bazalaki wana na cadre ya kosala ba scénario na bango kaka pona komatisa ambiance ya journée culturelle wana ele kala kitoko. Nasuka masolo tellement que ezaki journée mon culturel qui toko o esangana ki na anniversaire ya promoteur ya collège des sœurs de Marie et Jésus-Christ bino moko boyoka nasuka ba activité wana ndenge moko la bango abetsaki mbonda liboso ya caméra na biso toza na collège des sœurs de Marie et de Jésus na avenue Kimbongo na commune ya Bumbu ezalaki anniversaire ya promoteur ya sepomade oyo eza ba étape ya nani ya sepomade yango wana lelo eza anniversaire ya promoteur vraiment eleki kitoko tosepeli bana vraiment basepeli si biso toyebi ke éducation tozopesa na bana vraiment esimbi kitoko esali kitoko kosangisa bana na ba journée culturelle ya boye esalaka kitoko po bakoka kosangana elongo na ba enseignant na bango bakoma na ba même idéologie bayeba ke école ya bango nde ezali école oyo ezali ko promettre bango éducation ya malamu yo oyo oyebi ke pe osala mwana na yo tala école ya kitoko oyo esikeli kotina mwana atanga po kasi na école oyo akobénéficier basolo ya ndenge na ndenge pe éducation ya kitoko et surtout que ba journée culturelle awa esalebaka mingi po epermettre bana base communier ensemble bayeba ndenge nini ya kotambwisama biso pe bonda école en tout cas tofuli bango moka kozwa pe éducation ya boye tobeteli bango mbonda. Moi aussi j'ai mal sur les seins, une brique, deux briques, trois briques. Bokonzi eutaka vraiment na Nzambe bondi melangai ke mwanda mboka moko azali ko chat désordre de la village Mawawa po ezaka nango bokonzi na ete melelo oyo le prince ngavu yemo ko récupérer pouvoir avec impact dans l'idéologie pe population ya kuna na mokilo maba sepeli po vraiment kimia et coach na mboka Mawawa on surtout a sepela na mboka Mawawa en tout cas bolanda élément au point na mboka ni kuna boluka développement elongo na ye kombo na ngai Ngavu Kita Prince Ngabie nazali mwana ya papa ya chef coutumier ya Kinkole Bawumbu Ngavu Ngangwele Simon mama na ngai asi akufa que son âme repose en paix kombo na ye Ndona Marie Thérèse awa maintenant tozali na village Mawawa mais kasi kokota nanga na mboka na koti na sali 2 semaines na village Mawawa depuis na koti na mboka awa de na sasiko awa na village Mawawa omoni eloko président Fachi aye a lobby état de droit yango moni mokonzi mboka azalaki kokanga bato balingaki kanyaka mingi nde mokonzi mboka azalaki kokanga bango pona nini alobi bongo puisque depuis 2021 nazaki mokonzi ya village Mawawa mais na yeko kota na village Mawawa na 2023 puisque bakali ezalaki mingi pa bakonzi ya mboka oyo mokonzi na ngai président Fachi atia ba service na ye bazalaki kotia bakali po balingaki kolia kanyaka mingi yango wana nazwaki ngonga ya kokota wate a partir ya bato wana na ye ko sepela lokola pe mokonzi mboka alongoli ba misusu na kati ba misusu oyo bazalaki kolia kanyaka ya faussaire wana usurpateur pe misusu basi balongwaki na bapobokonzi na bango mais ndambo nde batikali yango wana oui omoni na biso ba congolais ezala ba konzi mosusu
basala ba chef coutumier na bango na ba poche na bango. Mais eza ba chef coutumier oyo famille eponate. Eza ba chef coutumier oyo ba konzi misusu ya l'état baza ba tia bango na ba poche na bango. Ayibi ke non na koko bimisa chef mongo na poche na placer wana. Mais OK azali faux. Pona nini na lobi bongo? Puisque biso bokonzi na biso ya mawawa ezala mantere ezala nyonso te ezala kinkole bawumbu. Biso nyonso to wuti na mikonga. Mikonga nde ezali groupement na biso. Na tango tolongwe mikonga to yende siko na kinkole pona kosala fief na biso nde to ekopesa ngo kombo kinkole bawumbu nde bakoko bapesaka. Me motolu na bango eza na mikonga. Bokoko na bango na mikonga. Bakoko balongwa na mikonga ndenge baye na kinkole bawumbu a partir ya biloko wana ya chasse na pêche ndenge babande ko sala po bazali na facilité wana po bazali ka pembe na mai basali wana bajuma mbisi bakoti zamba babomi nyama bayi kosonga kaka wana ele babande ko sala bongo omona ba misusu na temps bavani mwa moke mwa congé bazongi suna kinko na mikonga pona kotala pe bafami batika na mikonga na yango wana moni ti lelo na mikonga mwana na bango oyo azali ti lelo groupement Pedro Montali nde azali groupement mikonga puisque mikonga ezali nde mama penza oyo côté base ezalaki nde na mikonga na omoni na mikonga te siko azali groupement ya kinkole bawumbu yende atalaka tous les villages oyo nyonso tout ata oyo nga nazali awa ezali groupement mikonga sous groupement kinkole bawumbu abongo ya ye ya wuti wapi ye usurpateur Jean-Pi Modi awuti wapi abimeli wapi tata na ye nani mama na ye nani oyo awuti na mikonga na papa na ye nani awuti na mikonga ou bien mama na ye nani abima aloba puisque biso tona ba preuve toza na mikanda groupement mikonga nde na sakolo babo asa koyoka ngai sous groupement pe kinkolo bawumbu nde na sakolo babo asa koyoka ngai ye sikoyo aya kolakisa pe ba preuve na ye nazali na relation malamu na famille pe na clan mobimba ya kitoko puisque nazali mwana ya famille e banana no boni na bebisa na famille na ngai puisque moto abebisaka na famille akendaka mosika te ngai il faut nazala kati ya famille nazala toujours soumis na mibeko ya famille puisque soki nazali soumis na mibeko ya famille te na bimi rebelle wana na bimi rebelle wana esili et famille soki etiki yo esili obebi nazali toujours bon terme nda famille na nga mobimba clan mobimba na chef de clan na chef coutumier ya kikolo bawumbu nyonso tout tozali toujours bon terme ngai na bango banungu naza koyoka banungu vraiment ya mobulu oyo nga naza koyoka epa ya Jean-Pi Modi ndenge asangisi bato na ye pote baya ko menacer ko tia mobulu na mboka na ngai na village Mawawa ezali pe na bakonzi misusu ya l'état bazali na kati ya makambo oyo prevane naza na bapel oyo moto moko azali conseiller ministre abengaki ngai keno auditorat eza koya kuna baza ko déloger bino na boyeboye na la police ba police oyo baza awawa eza pona sécurité ya mboka baye aboni et difforme baza na ba document na bango auditorat na ye moto wana oyo basangani na Jean-Pi Modi un faussaire oyo mokonza mboka président de la république asa koboya makambo wana bango mboka na bango wapi donc baza ko sala manigance po ba ko troubler ordre public population evandi kimia mais bango baza ko ya po ba troubler population na yango ngai lokola bamiango na bango baza ko bongisa Jean-Pi Modi na Paris monsieur Paris oyo azali conseiller ya ministre provincial ya ministre mokili ndenge Paris aza ko benga na ba téléphone aza mamero na nyonso na ba era benga ki nyonso ya liawa ki azali ko tinda auditorat ke no ba ya ko kanga ba kanga ba policier ba déloger ba nyonso to auditorat
auditorat oyo mboka auditorat zali na droit kokota makambo konzi na colonel na bango oyo bazwi na disciple ya Matete Emile Boemanga Bomeyanga Emile Bomeyanga oyo colonel oyo bango baza ko utiliser pour aya awawa pour aya ko troubler ordre public oyo biso tovandi kimia baya na bango na bamikane ya mabe oyo basali babeti na ndenga lokuta bale bakanyaka po baya kokosa bato awa mokonzi mboka nazali kolase mbele pa na yo papa na biso Fati Beton oyo biso nyonso tu ba chef coutumier ya solo ba chef coutumier ya lokuta te ya solo tozali toujours sima na yo oyo toujours toza ko appuyer yo puisque na yebi ke na 2023 2024 oyo ozali toujours kobima susu puisque aussi ça ba makambo nyonso tu oyo zaki nango sala posa nyonso to zana na yebi ke na mandat oyo kosisa ngo mokonzi na ngai na yango na kolase mbele pa na mokonzi mboka Fati Beton na bato oyo baza ko sala manigance oyo ba corrupteur oyo bazo kolia bakanyaka ya bato Paris oyo Paris conseiller ministre Paris ba pesi na Jean-Pierre Modi $3000 na sa ba information sur ba kekuna Emile Bomeyanga ba pesi mampango na mbongo oyo disciple ba pesi tout na sa la information so nazo tanga Emile na Bomeyanga colonel ya disciple oui pour na yebi azali mutakanyaka na yebi très bien asalakana bango aliaka bango akoma géomètre Emile Bomeyanga colonel akoma géomètre ya bato wana ya Montele ya Zeise na ba Jean-Pierre Modi oyo bakota wana mampango un colonel ya auditorat yo kotala makambo mosusu te ya auditorat basoda yo komi kokota na bazamba ya bato oke na kosaba mesirage pote o protéger bango oke ozo protéger groupe ya ba escroc groupe ya ba malfaiteur oyo ozo protéger y compris dans Paris et awa ekosimba te mais c'est Paris c'est Luka nzela na yo Luka mboka oyo kopesa Jean-Pierre Modi ochai mokonzi kuna na Emile Bomeyanga ozali colonel Luka mboka oyo kopesa Jean-Pierre Modi atana bangala kende ochai mokonzi kuna mais awa azana esika te awa ezali groupement Bikonga ezali mboka biso ba ayant droit nazali awa naza koloba en tant que ayant droit naza koloba kwa mopayateur naza koloba pote ali mboka bakoko na ngai mboka batata na ngai na koloba haute voix puisque na ko beta tolo ya limboka na biso lokola chef coutumier na bengisi moto nyoso tu oyo asomba abanga eloko moko te aya tokutana akosala mosala na ye naza na exigence moko te naza kolinga ndeke to simba na maboko biso nyonso tu bana mboka na ba oyo basombi awa to simba na maboko po te toyeba ko développer mboka na biso mawawa banungu boyokaki ke boye lokuta bakosa bino te wana ezali baza kolinga balalisa bino pongi na bakonza lokuta oyo bazalaki awa oyo bayaki kolia mbongo baza koteka mabele na ndenga moyibi metala mboka ndenge ezali kaka donc inachevé eloko moko développement moko na mboka ezali te na ekokuta terrain ya bale ezali te na ekokuta wenze ezali te na ekokuta ba hôpital ezali te na ekokuta ba école ezali te donc wana modèle chef wa ndenge nini ezolakisa ki azalaki un faussaire usurpateur de pouvoir pardon mais le long de fin mission makambo esuki communiqué écologique na bandeko nyonso oyo bayebi famille Mafuta Willy azali koyebisa na bandeko nyonso ke akufeli madame na ye na kombo ya Sanduku Mayele Violette oyo atikaki biso mokolo ya jeudi 16 novembre 2023 na ngonga ya 6h du matin na hôpital Saint-Joseph. Ba programme epesami boye mokolo ya lundi 27 novembre 2023 veille mortuaire ekozala bongo na salle Bomea oyo ezali na boulevard Lumumba mingi na avenue Lunda numéro 1 quartier 3 commune ya Masina. Référence Sosimex
arrêt quartier 3 pe mokola mardi 28 novembre 2023 zoto mawei ko mabongo na mort ya Saint Joseph ngonga ya 9h pe ko sala diriger na salle Bombeya pendant quelques temps avant que baka de consala enterrement na cimetière ya Sele Bambou communiqué oyo et comme la motrice surtout au ayebi famille oyo pe biso pe monda ekolo to présenter ba ses condoléances na biso la famille Mafuta Willy oyo bakufeli mama Sanduku Mayele Violette molimo na ye et pe malakimia à travers caricature on est sininga à l'aide on a bouclé complètement journal ya mokola lelo mais bon continuer ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso monda ekolo officiel pe bon la biso ba activité na bino ndenge to collecte awa pour tous les chaînes partenaires et belé merci à Wilfried Sam appelle à mon mboka d'histoire pe na yebo ko écrit de ma tête à Asibi réalisation on a bien to kuta prochainement c'est Kolo Yesu azongiti.